Un mot pour la RDC, ouais, on va certainement gagner le match. Avec 2 buts à 0. Pour que Bassa de la Bisson dans l'équipe ya Fati, que Balon l'équipe ya Kabila. Parce que les gens dans la Makambo ya Kabila. So Makambo ya Kabila ici, ay wana Fati ado équipe na to banda dans l'équipe na biso à base. Ya baloko awo. Edingwe ezali droit o ya ye. Edingwe atana droit na ye ya koloba ndenge ya moni parce que Edingwe banda beta ka gagner ba combat ya ndenge na ndenge atikelo batikelo pe ko salele loko ya malonga ya bien te azana droit lelo pe ya ko sera vendiquer ce son droit ya koloba tout en état de droit montre nous son droit na ya koloba président pignon na ye donc to contredire Edingwe parce que Edingwe a dit que le pas de gagner que ya zanzambe ya Congo te eza pignon na ye eza droit de parler c'est comme ça ngana léopard bi ngani nga catch sport Edingwe saraka c'est égoïste quand on veut ngabe tarabali une chance quand on joueur au baquet chance pour bango je soba ndako ndeko mesana ko joba ndako ngai dinga sana gana même gilette ya pamba na sana zwa kono na kono contribuer na makamabali ngabe tarabali ngasara ka catch sport ngaba sabota yango bonga na ndima bale ndingini est-ce que nous tout et toi na kanda makasi muna Cédric dans ce na longo la linette ba doit mona kande za makasi pour total match mboka lo Uganda eza mboka mwa mukie et ko beta biso 2-0 dans likolo ya coach na ebité coach mo so ba nani so pe amela makila pa yo kakati mama mboka o to comprendre ngo bien c'est na ba coach na président bango tu ba randema le mo chanza nani na ba coach na ba président bango tu ba randema Un mot pour la RDC, ouais, on va certainement gagner le match. Avec 2 buts à 0. Je pense que match betami le contre Ouganda betami mabé. D'abord l'entraîneur Ibenge que nous respectons. Donc comment on comprend que ça coach moro très limité. Équipe Zarana va jouer. Il faut qu'on comment qu'on exploiter chaque joueur na poste naï. Bon yo ebisanga le lopo ni tozon puta betité. Bazana bakanda ba Edingwe bazolela bambongo bakipaka bango te ndepe na kinde komso koloba ba famille bandai makambo eze bele mboka za bien te bazolia bien te bozui ba $10,000 bo pesa banyama mo ba vu na ba koli so yo na so pe ba PD na ba raté ba joueur ngo po ba auto raté ou vrai prix mais avec $10,000 par joueur so ba gagner qui malgré ba mwana to ba 10,000 ane pe ça va le roi ba ya edi kanda ba nini po bango bazo ba récompense mo bongo te ba ranker wana pe mutu ça peut-être va faillite so po boxeur na biso ilunga auto bima champion du monde mais tout moni ata événement na donc ezata médiatisé na place morote donc mais na longoli yango bobesinga ikanda na dépasser mo na mpona sepela metela ma mutukuti na ngolelo vraiment équipe lora Uganda ko gagner biso te na ata na iso mamba bola ngo RS aura toujours Nicolas Uganda malgré ba ça ba réalité mais moi je pense que c'est pour par rapport à score vraiment eza ibenge mutu accomplir classement ya robeta classement bongo te avant si ba putu bane na baba ya sa classement ndenge na ndene hein ta premier match Léopard RDC to beta to pour na par rapport c'est quoi Kabila ndenge za bongo na salle équipe na mte azolinga na sala commander président vite mais na ne simite wa mamu na ba mbizo to ebite mais Congo France Bisona bango na biso bisona bango Ekara molai pense.com site ya solo masolo ya danger masolo ya kitoko CongoFrance.com. merci beaucoup touti ko tala match bisona bino tomoni eza passe pe ma équipe otobulaki mboko otobulaki tokobeta bango 4 tokobeta bango 3 mais et balukel biso ba beti biso de tolobaki ezongeli biso mais tomoni congolais a fâché na banzela après matoki ibenge a démissionné wana to éviter to kotala ngo to kota vraiment modindo nango to ba soki a démissionné pour na nini ko finga bato motinde ba message ko finga bato ba bifa beti trésor pour tout ba misu ba lobby ki équipe e beti ez équipe ya président Kabeza équipe ya président Fatite faut président Fatite a ça la équipe na ça la base ne makambe mamba ba le commission mamba président tomoni population congolais et siliki et lobby ebele to rotia micro pa bato pe lora to saki liboso avant match to kutu papa awa na garage bonjour papa bonjour ndeko malamu mangolo nzambe natali match ndenge eleki ndenge buzoba eleki elo ne omoni ma bene équipe lo équipe la qui préparer te oni yango eza malamu te équipe eza malamu te ebeti malamu te parce que à cause ya base azana na entraîneur na principal
entraîneur principal ya équipe nationale ayebi eloko azosala te pour que basalela biso na équipe ya Fachi ke balongola na équipe ya Kabila parce que ezana na makambo ya Kabila soki makambo ya Kabila isili wana Fachi ado équipe na to banda na équipe na biso ya base ya baloko awa tozwi baloko ya biso awa na ba province nyonso ba jouer ba meilleur joueur to composer ba équipe nationale tozwi ata 5 professionnels to bakina na équipe wana équipe na biso ko tambola malamu et puis balongoli nanu ko banda ibenge na ba joueur na nyonso na bakina. Est-ce que ma équipe est comme ma président? Mais oui, tout à fait normal parce que ma base à la qui et ma base à la quitter. Hein? Mais là, on a ma base fait tout ça, bilo asika. Ndé tout ça, bilo asika. Na kanda ibenga o bino mambozolo ba ibenga démissionné mo na tête oza tika des matchs to kuna ngo coacher na ngo to kopesa bango chance pour na match ko ya que ba meka comme améliorer na bilo ba pesa miayo responsabilité ya match wana ki coacher ba match nyonso mibale quand même moi résultat moko ko salim. Lelo que famille ndaye lobaki soki ba pesi ba mbongo te tokotika ozwa coupe te tokozonga ata 3 mois to gagner te lo to basko famille ndaye ma famille vya ndaye mutubile mambalo baki kokisa mbongo ebimena gouvernement mbongo komé na famille te famille ndaye azana pouvoir moko ya komodiri Congo te famille ndaye bayebi moto bapesaki mbongo ke apesa famille na bango pourquoi justice ezali bakoki kokende kofunda moto na justice te ke bango bawela kolakela maman mboko kolakela mboka bango baza pouvoir kolakela mboko te bango pe bazama na mboko te comment bango bakolakela mboka le moment ke moto ale mbonga papa na bango ayebani mais ngo pe to momona ngo siko équipe yango échec ebandi échec eza pona équipe ya papa ndaye te équipe eza échec ya ba joueur tozana ba joueur ya malonga na équipe na biso te baloka ba joueur ya malamu et to résultat moko ya malamu ce n'est pas que ndaye parce que ndaye akufi ndaye soka akufi akebeta na tira na terrain o mbongo ndaye parce que ba yeba mutu akende zo ministère azali en place akende bakende pas na yeba dans la justice ba récupérer mbongo na bango c'est ça. Est-ce que c'est mbongo normal équipe na wana za confirmer on a yoki mais il faut qu'on le baille lokanga na moni hein et ko nga eloko nga na yebi que ba pesi bango ba motivation mais ma motivation on a na yebi yango te donc na na monité je sais pas si so ba pesi bango. Est-ce que to ba malobe dingo pe ko kisa medingo la biya ke ndaka bo pesa ka mbongo te depuis avanda bo pesa ka elo te mais lelo avec équipe yo na coupe te dingo ezali droit ya ye edingo atana droit na ye ya koloba ndenge ya moni parce que edingo banda beta ka gagner ba combat ya ndenge na ndenge atikelo ko batikelo pe ko salela loko ya malonga ya bien te atana droit lelo pe ya ko sera vendiquer ce son droit ya koloba tout en état droit montre nous son droit na ya koloba président pignon na ye donc to ko contredire edingo parce que edingo alobi que le pas de gagner que ye atana nzambe ya Congo te eza pignon na ye eza droit de parler c'est comme ça. Donc c'était mes équipes ya président Kabila. Oui je confirme ça parce que faut changer nyonso hein ceux qui va président musu ba keyo eza président équipe yo ko yande quand il y a 2020 2020 on a dit que le président Fachi c'est fini. Merci boki ba congolais ne bazolo ba ezanga ité ba congolais bazolo bango ba lobi équipe eza ya président Fachi te mbongo bozui mais maloba oya ya famille ndé lati bisote to kotambisa mikopo ba na mboka ba loba après match ba to ba to gagner 2 mais e balukeli biso ba beti biso 2 préparation salami mabe to na amnyo sezo kini mabe to zo ba congolais ba loba opinion na bango. Bonjour Ndeko. Bonjour monsieur le journaliste. Donc soit qui a olobaki par rapport ya Fabako qui sa makoki onda et famille onda et sengaki mais le autre poli déjà au moins si ni mon réseau l'accès à ma belle sous la démarche totikali. Voilà, merci beaucoup pour la question monsieur le journaliste. Je pense que match Betami le contre Ouganda Betami Mabé. D'abord l'entraîneur Ibenge que nous respectons. Donc comment comprendre que ça coach moro très limité. Équipe Zarana va jouer. Il faut que comment exploiter chaque joueur na poste naï. Bon, yo ebisanga le poni tozon puta betité. C'est grave. Bando la bolas mais bolas. Na lobby azana carton ba rouge té. Azana choc to blessure té. Aza en forme. Betisa azaloka plaque tournante. Meneur de jeu équipe. So ça n'impacte pas na ndenge papa ndenge ba ne ba déclarer qui je ne sais pas trop parce qu'il y a ma spiritualité. On se comprend, mais il faut que yebaka biso ba congolais surtout ba autorité na biso faut ba yebaka ko pesa ka mutu na mutu eza droit na yi. C'est très important cher congolais. Droit mutu ozo mériter faut ko pesa ka yango. Ta le lotopoli na Ouganda un petit pays sur en matière de football. Ba rote mana Congo té, mais on a mal géré les matchs. To betisi 3-9 na terrain, mais meneur de jeu de passer razaté. Ça ne produira aucun effet, c'est normal. Après match Toki ba Bimi, il a démissionné bon des matchs éthiques au moins a démissionné comment ils a chargé na a un contrat na Fikoufa na final gouvernement congolais.
aketi na suka etika na 2 matchs contre Égypte na contre Zimbabwe. Mais parce que tobeti mabe. Même baka ma mifute pour ba servir yete. Bolingi na terrain, asombalanga na terrain, mais na milieu zéro, tala bo penenga zaki épuisé, très fatigué. Comme équipe ya président Kabila, équipe ya président Fachi face à l'équipe ba Oxesson. Te ba les arabons te. Ba les so bozana au sature ya kala, faut maîtriser yango jusqu'à ce que ba nouvelle unité ba oya. Vous comprenez? Les Congolais sont un peu partout à travers le monde entier. Les jeunes jouent dans Poto, dans Congo, dans Mazembe, Vita, Lupopo, partout, par-ci, par-là. Et c'est un temps. Mais totalement, on a compris qu'il est fatigué. Il faut pas remplacer. Merci Ndeko, Congolais, merci pour comme il aura des camps. Oh, Ibenga Longo, ata démissionné na mamsou ba équipe et président Fachi té équipe ya président Kabila président Fachi ça l'équipe na ezanga ité ba Congolais mbazolo ba tous wa opinion ya Congolais moko na bande ko na 3W Congo France. Merci. Bonjour Ndeko na journaliste. Na mono total match lelo elo ne sepeli sibi na kati ya terrain au moni be manque coach asali monsala ba joueur basali monsala. Vraiment elo bone sepeli sur na terrain ça vraiment malonga te poto poli dans le premièrement elo onye ko sepeli sa biso elo sepeli ka poto moni ba le betam na l'aise mais moto moni ma koko sur niveau ba joueur ya Léopard vraiment bon elo bone sepeli singa na match ya le sati poto poli c'est ça. Merci todos vraiment Ndeko ba loba awa lelo comme une équipe neo moko monyango est-ce que tozana avenir ya ko beta 2 matchs peut aussi ça to soit coupe. Ah bon ba les gens ba surprise dans mais non opinion na ngai c'est ngai vraiment comme on est au beta na Léopard qui place à niveau c'est pas une le bongo tu te rappelles ba la mindele ba jeune oyo ta mina Léopard beta mina pot na ba club na bango vraiment ba ça ba titulaire ton déchet pour na ça te yango to moni na match ya leo to mona ki équipe zo ko beta te équipe ko beta 3 passes 4 passes dans les matchs il faut titer bon tu sais je pense que c'est la sélection ça été dans le foot c'est la sélection de zo bango ça y c'est pas que ba yi na tenir des fallait so bango te le fait que jouer bango foot des arrêts pas na yi qui me beta 3 passes pas d'autant match pour ba déclarer taison pour ça jouer auto compter sérieuxité c'est un peu de souffle ça sous ma casse de la réalité à ça joueur beta match mo baté a convoquer batu a beta na yi mais match mo ba baté ma beti pété bah tu vois derrière attention pour tel niveau que l'équipe vraiment équipe est satée bah tu vas déclarer trésor pour tout jouer au déjà niveau ancien mais moi souffre Kitty avec sous ouais Canadien bah tu vas déclarer toujours et là c'est que tout ça jouer il y a malonga dans l'équipe mais après match tout le monde il ben a démissionné babi ba soit na ba joueur est-ce que des matchs étiquetés tout ça na chance au Kenya a démissionné bon nous devons information non tu encore pas na mais on a évité nous n'avons information pas nous démissionné mais on a évité après quand tu as démissionné on a bien information on a bien to ebisinga par rapport à bakonza mboko ko lobala bango nini pona Léopard ba resi bazwa ki mbongo ko mabo bazwa ki mbongo te par rapport à bakonza mboko ba sera maramo en charge bango pour maramo banda kala maramo na Léopard oh ba besimbal le bazwa mbongo te bazwa mbongo to ka bana bakonza mboko ba sera en charge mbongo so mamini mo wana ko sa marabe belé toujours na président ou sika mamto banela ka 0 mo wana ko servir ma ramto mais ba sanga ba joueur vraiment ba joueur ba sa bien ta conscience to c'est pour rappeler na moko pour comme mo la rara so to kanye loko to sali mobilisation makasi na mboka pona balle et simba raté mais je to beta kara nde o mone simbi ta le ba to ba drapeau parce que ba voice ba nga so me voice dans sika so me na pédicien na voice dans sika mais na longoli yango bo bezinga ikanda na dépasser mo na pona sepela metela ma mutukuta na ngolelo vraiment qui bloquera Uganda ko gagner bisoté na ata na iso mamba bola ngo RST aura toujours Nicolas Uganda malgré bon ça va arrêter mais moi je pense le CBC par rapport à score vraiment merci merci de la journée merci bomoni bande ko bazolela par rapport à Uganda jamais ko gagner biso ne groupe ça pas vina yo pesa vina o ba mécanicien de tena ba match vraiment ne ko komona ke komona terrain ndenge to beti ba to babaki to gagner Uganda mboka mo mukie Uganda bebo coach muta compliquer classement to biso ba joueur ba ko ezai benge muta compliquer classement ya robeta classement bongo te avant si ba putu bane na baba ya ce classement ndenge na ndeni hein ta premier match Léopard RDC to beta to pour na par rapport c'est quoi est-ce que les autres deux matchs etikali boza assire que to gagner ngo poto ko ma place to kokeni bien sûr si Rego ça peut go ça te par rapport c'est quoi dans mon tombé dans la première match à Liboso mais le coach est moto qui ba beba na ba jouer ndeti ko swana ndeti démissionner to beta seconde yenda za bongo folo wa RDC to luka joueur mususu to luka coach mususu ndeto sama musu baula mama mboka o to comprendre ngo bien tse
na bacoach na baprésident bango tu bakandema ele mo echange na bacoach na baprésident bango tu bakandema ya Fatich bo tolebani sans jouer pesa ezalani tout le monde m'a bien intégré mais si ba loba o équipe ekomi ya Kabila Facha sa l'équipe ne yo bi équipe za Fachi Kabila ndenga za bongo na sa l'équipe na mte azolinga na sala commander président vite mais na ne simite wa mamna ba mbiso to ebite mais emne na le fufute le na bakanda. Merci bandeko kidi bandeko bazoloba na ba président na bango na bana bisote ba tu bazoloba mais bazwi mbongo bobongisa équipe sala bien soki pe oto ki eko ebimike président ibenga démissionné te azonga na nazo la charge o ye mura nimaki e ko sala bien bandeko bazolanda biso boss na nga jodi dipumba malolo loriste Congoli ya vena ba partenaire na biso lokala vena biso Miss Impress à gaz na gaz cordon na biso Bookson Bukasa mame milinze mamotema tous pepela mbetolo Arlette Bonanzo ba congolais o vema batali match mais yo pa ngo biso no stoleli ngande tinga congolais bona lataki drapeau bomoni mais Uganda ngo pe équipe mo mukie ba beti biso de biso ka to beti ngo 3 bon ba beti biso de mais ya mamba bale to ta 2 jours etikali to e bande to ko sa ibenga bongisa classement soko zali bongisa classement soki pe makambo ezo bima par rapport au famille ya jogo na biso makaso ataka 9B na kan no esika osala mate ba pesa mbongo wana ba liango po ba gouvernement ba ministre sport tozongisa na mbongo wana pe na ndenge mam tozomona oveme ya bien te po ba mbongo ezo bimebele mboka eza na likemba ba congolais baza na kanda ba diaspora baza na kanda bala ngo bozokende mbongo bozozwa mais elo bozo pesa biso na suka ezala te bozala ba mbongo ba bakso ba mbongo mais elo malonge ezala te po ba congolais baza na kanda ba congolais ba posa balia ba congolais ba posa ba prince ba congolais ba posa bo mais bilo bozozwa mbongo ezate to ebite to kende wapi to kusuka wapi. Merci bandeko balandi biso na Congo France bolanda ka chaîne no veme pesa ba tracteur sur le moto zwa ki avant match to zipeta match esili bandeko nso banjo congolais zulele ba ko loba esute son mais ba les allons ba son te l'équipe B tarapé irataka pe coupe l'équipe B taka ezwaka pe coupe boss nanga jeu de pumba sali soki nzamba peso souffle de vie to kuta na susu na ba sujet kozoya nyonso tolobelaka politique musique tout bale yango le to komi bandeko nso balandi biso kenzo mukendi na montage tour ya bagaga ndenge ezalaka kaka tokende na bango tilikolo. Bonjour ndeko. Ouais, bonjour mon nom. Lelo tomoni bondo tala match lelo eloko ni bomoni o blessé bino na terrain Flora ibenge muta blessé bino na classement na ye to ba joueur ba blessé bino. Bon, classement coach on est PC résultat bien té classement coach na biso ya bien. Est-ce qu'il y a des matchs de tika l'espoir ça? Bon, on peut toujours croire espoir et cause non mais je regarde le classement au to expérimenté. Mais l'autre qui après match qui va joueur na coach moi discussion n'était pas nga bandette a démissionné est-ce que na moment akolo bandette makambo. Bon, soit démissionner sous pression pour nga trouver un peu normal hein atika na biso ata asali pe o kokai déjà tout le monde est coquille. Ma bêtise ne comment se répéter on est là vraiment toujours supporter les sous-soutés. Comment se fait-il classement auto bandana to bêtise na ba éliminatoire ya basuka o banini ba classement na et puis ça ba résultat moi bien. Et ces résultats moi bien pourquoi qu'on changer pourquoi qu'on changer c'est là ba recherche tout. Hier na soir classement o ezala ki wana na soir tina tonga lelo les même classement o bêtisité. Les mêmes classements béticité donc toi bateti siko a expliquer biso nini classement ba konzamboka mbatindi la reto ye momta sa mon konzamboka otinda classement ndeni e banda ndeni ata ministre kuta otinda tirawa mais papa ma tozolo ba fama ndaye mbongo waliaki ya momte ye mabila keli yango te mte ko sa cause ya chikrechit na biso te za na ngobale to beti to kokite pour coach asala classement mabe coach a che muto isenga ya chate on a topoli na mon a influence ya mambongo ndaye famille ndaye na mon influence na mon place on ati est-ce que lelo okoloba nini na bande konos bazolanda biso na Congo France oko souhaiter nini na bakonza mboko okoloba nini na ba joueur nyonso baza kuna sko na Egypte bazolanda biso bon bonne continuité ya championnat na ba jogo na biso et puis na coach ceux qui a continuer aiba ko bongisa ba place ba faillite ezali quoi sinon bakonzamboka va continuer à motiver ba jogo pourtant ba auto rater tout vrai prix mais avec $10,000 par joueur so ba gagner qui
malgré bamwana to ba 10 000 ans epesa bato lokwa ba ya edi kanda banini mpo bango bazwa ba récompense moko bongo te baranker wana mpe moto esa peut-être bafaillite oyo mpo boxeur na biso oyo ilunga auti obima champion du monde mais tomoni ata événement na yana donc eza ata médiatisé na place moko te donc apparemment bakonzi ya mboka banéglige na bango boxeur wana bamambo wana mpe nde epesa mwa bantima wana quoi Congolais azokangela moninga ne congolais motema po tozoza nango mpe normal bango nyonso baa basportif comment moto aki abundi kuna abetani biponde loba nango mosali na nzambe biponde ebetami apasoli mundele misu banini champion du monde na bato babeta bango peut-être premier match bope bango ba 10 000 $. So calculé sur 23 joueurs bazwi loko ba 230 000 $ ebimi mpona 90 minutes ebo moto abundi apasuki bamisu bongo donc bon bandeko bazoloba siko lelo babike komi mambo équipe ya président Kabila équipe président Pachasa l'équipe wana ya mambo alanda te politique nga mona place politique ekota na mambo te président Fachi ti azwi pouvoir azwi makambo nyonso. Merci ndeko na ngai vraiment tozwaki na micro na biso ya Congo France bomoni bino moko équipe na biso e poli tokoki na biso nde balete to poli nde eza te soki nde ni to poli. So trésor pour tout, bah na classement même sous PND bah toujours loba mais moi peut voter à trésor pour tout. Pour trésor pour tout à congolais, bah bah ba poto bah gris pesa na Congo même ça teke loni na botino rabi tiens. Toté boss na so didi pour pas passer peli Congo peut tout gagner. Na biso ka banado. Ah ngai mawa. Tozolela to continuer balader na biso. Peut ozio na miko balader total match na bino et là no moni ya pasi o moni ke compliqué biso. Te to ana kanda makasi muna Cédric dans na mna longola linette ba doa mona kande za makasi po total match mboka lo Uganda eza mboka mwa mukie et ko beta biso 2-0 dans likolo ya coach na ebité coach mo so ba nani so epe amela makila pa yo kakati ayoka raté lelo ablo mususu to yeba ngo blo mususu ezalaka peuple so akangi goutte lelo to me ba combattre ba kangi goutte lelo ba fonctionnaire ba futi bango te lelo ba soda président na la kay bango salaire a futi bango te to yeba mwana tout bazana bakanda ba edingwe bazolela bambongo bakipara bango te ndepe na okinde komso de komso koloba ba famille bandaye makambo ezebele mboka za bien te bazolia bien te bozui ba 10 000 $. Bon pesa banyama mo ba vu na ba koli so yo na so ba PD na ba raté ba joueur ngopo na moni promoteur beti na Uganda wana o ba ko impressionner biso le peuple congolais vous meza déçu et belé ba lata le ba Varese ba so ngamo na ngana somba Varese na bimisi ngambongo be na tali na tena ba joueur na habité pour la match à préparation ba convoquer biso te dans ça passe le football à Congo na to sengna na président de la République ba chango na boye dans les oubliettes bambongo bimasute ba promouvoir non pe non ba boxer ba judoka ba karatéka po to mona ba tu ndeko na ba azo kumisa quand même na loba to mona ba taekwondo ba yela biso ba médaille to mona ba mais tozo comprendre cette équipe nationale ba beta kaka mabe coach Benge vraiment la habité mais qui a démissionné après match ba soigner ba joueur pour non que des matchs totikali so longo pour la nga vraiment na bete la salito na ba Égypte vraiment total match Égypte contre Zimbabwe malgré tout Zimbabwe pour là qui moment là que ba participer na G biso il y a même pas G à la quitté ba kangata ballon te ba so ata 3 joueurs ocha mutora pour tout trésor oui match à préparation ça match à ninité mutora trésor pour tout seul technique to ala ene wana oba ko coacha ko placer ko rato sa makambo cheti obeta méchant deti bola c'est à roya asuti bola c'est maman yango na silika joueur na biso net na biso la nani mbokani même mbokani kutu moi ça vraiment deti bola ça moi moi deti ni na suka adamboate bola c'est wano ina nga Yannick mais ozo la kana makasi boya kasuti merci kabwe ndeko na ngai to moni match to beta total match na bino elo no moni mabe na kata terrain elo no moni changement coach franchement vraiment na regretté mingi pour na négligence non premièrement ya coach Ibenge parce qu'il a négligé match premier démarre a négligé a tie ba joueur ya biso ya kitoko avant ti bango na ba ndego na ndenge bozola na ngai naza awa bien sûr football les a pour na biso nyoso na RDC mais botala rapé bato mosusu botal pe ba artiste bazali ba boxeur pe bazali za nombre ba sport ba G mais basket ni na basket mbongo ebele zo kene na football oyo
tala na soigner langage po bozo beta omoni mutu neti Meshak azem poli oh Meshak ayebi ko solola na tereta bola sazo ya minga binene me bozo solola bien te donc communication pas ces vraiment courte tozo ko qui ça vraiment pas c'était naza awa bozo yo kangai na boyebi ngai donc artiste comédien leader à Choko Mandragwa na bimaki este mini na mbesa en Swahili munyana sikiaka Swahili muko vraiment bazoba donc mutashikia bintu kama bazoba te na place eza makambo bazoba te eza nde makambo akanda motema ndeko tango zoloba na oyo azotala ngai tango mususu yende azofinga ngai so nalobi kaka oh non na koteli bango naza street naza libre pour na congolais hein ba décevoir premier pas ne ngoyo fete ngesalema na lingina lia mwa soso na nga wirki na vanda l'aise bafuti ba hotel ba nini bato bafuti ba hotel balongola bana bato mena mitso batutu bazongi maboko pamba eza pasi bon comprendre que vraiment on ne rebaza la kanda donc tout continuer biso on ne rebaza na méchant liopard abeti bato yeka tokolo baskoni moi wana chapeau to pesa bino chance mais to bi ke match roya de match otika to gagner espoir ezali to pesa bango ba jouer na biso chance to pesa coach na biso chance so qui a démissionné to pesa chance on sala biso bien to continuer Congo France Bisona bango na biso Ekara Molai France.com site ya Tolo Masolo danger Masolo kitoko Congo France.com